ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Matondo mingi bandeko balandi ABC One boye malamu na bobandi ya masolo na biso ya mboka na bomesano ndenge to mesana ko banda na mbona banda na pisi bino penza matondo pe bambote place bozwami partout et mingi na bandeko bazwami libanda bazaka na posa ya koyoka nini koleka to komi wapi to kokende wapi na ngwana masolo ya mboka ezaka pona kolakisa bino ba réalité pona kolakisa bino lolenge nini makambo kokende soki to komi na niveau nini na mbona banda ko ngana pesa matondo mingi na mozalisi ya chaîne Mama Chantal Ayao pe na pesi matondo mingi na papa Oze bango bakosala ete bilili ya boye yoka emona na bipai biso o bozwami na bamboka songolo en tout cas toko banda kopesa nanu mopaya na biso to yambile lo aza susu mopaya te po to sito mesai na mikolo miso soki tozana mwa maloba koloba toningaka tokabula mayele tosangisa ba mayele na biso yango toningaka tobengaka mingi bapanzisango bango nde balingaka kolobela baimboka nde naza mopanzi na ngai zawa na Blaise Meya mbote na yo mbote mama Ange Kashila pe na bandeko nyonso tu ne ba mesana kolanda tozaka kawana toujours pona kopesa bino ba information bozela rappeler na part na biso na bandeko na biso pe azo biso na ba plateau. Merci. Papa Blaise Meya lelo tokobeta penza masolo mwa mingi tokomeka pe komanyola pe na makambo minembo pe kuna toyoka ki bandeko bakomela ke biso balobi ete na Lubumbashi ba mai o ba kendaki kosala mwa kobunda ba kusala ki susu mwa mbutu babandai kosala mwa désordre kokota na ba mapango batu tokolunga toyebezalaki pourquoi pona nini basali bongo et puis basali susu nini tokobeta onka na kati ya solo pe tokobeta masolo lisusu ya ndeko tambwe mwamba walingi azala likolo ya ndako ya liboso ya balobeli na Sénat. En tout cas tolinga tobeta pe susu wana bandeko bakoboya tambwe mwamba balobi azana qualité wana te pamba te aza déjà na makambo minene si asali na libanda mboka bakokanela ye bakokotia moto lolengi wana azala likolo ya ndako monene bongo te tokobeta su makambo tali penza bakelasi bozongi ya klasi kala mingi te tolingi tozonga klasi bandeko bansenya balobi po nani botangi ya pamba ekoki kosimba me ekosala mwa problème ezali pamba te ba école o ya l'état eza penza mingi te ba école ya l'état eza mingi te tokosenga pe basala pe mwa ba école pamba te mokengeli basali yango ekotaki na programme 100 jours esali mois de 6 mois mokengeli yango wana ezongi mobimba tolinga totambola sur le terrain tolakisaka bino makambo tokoyoka tokozana posa te ke toyebisaka bino bomonaka te kala mingi te tobanda kokita nini ezokoma tokomi wapi balobaki basala boye eske basali tokotia miso na biso likolo ya miso pona kolandela makambo oyo koleka na mboka na biso soki eza ya mabeto ekoganga la mongongo makasi ete makambo ekoleka bien te makambo ekokende bien te mwana mboka tokolinga tobeta susu ya AFDCC eleki nango ya bandeko basi bakenga mboboye bakowela susu badepute toyebi te bakosuka wapi napesi bino susu matondo tobandi lisusu mwana mboka to banana kobeta masolo itali minembwe eske osana likanisi ya kopesa na bandeko na biso ba mai miso babi baza ba congolais pe bapesaki bango ndingisa ya kobundela ekolo babundeli ekolo lokola Kagame awangana ka ete bandeko ba Rwandais baza na STT batuni ba Rwandais baza na STO baza na STT bandeko mai lokola bayebi déjà mabele na bango babundi pe balongi babomi ebele ndeko simbi mutu mais yo lobaki ba Rwandais baza na STT mais siko bandeko babundi bitumba bien balongi olebo senga posa na bino bakomi kokota na kati ya population na bandako babina Lubumbashi bakomedi biso bandeko misu pe babengi balobi ete bakotiti na bandako pona kobotola biloko ba misusu bako violer nengo na chef de l'état apesaki ndingisa ya kokota ba mercenaire pona kopesa kimia kozongisa soki oza mampinga ozongi na mampinga soki oza mwana ndako ozongi na ndako baza na posa komona ki rebellion na kati ya mboka te mwana mboka na yango wana tomika kosangisa mayele bamba te tolingaki eloko akoyekota na este ngai ezosala ngai sengo ntango este na biso ekomi boye to asise pamba te bandeko na biso este bakufi ebele ba innocent bayibi ata te ezouta wapi bakokende pe wapi mwana mboka tomika kokabula mayele elongo na yo omoni boni
na eloko bandeko na biso mai basali oui balongi etumba me bandeko bakoti lisusu na ndako mpona koviole koyiba lisusu biloko ya bayimboka nde esali mpe mwa pasi lisusu. Mama Ange na likambo otuni ngai vraiment ezali motuya mingi na likambo etali nde tobengaka yango mingi insécurité na mopanzi ya este ya mboka na biso. Tomonaki yango d'abord nga alingaka mingi na meka ko analyser origine d'abord ya insécurité parce que avant okanga pota to oti ya bandi likolo ya pota esengilo yeba pota ozoki ezali na profondeur nini nde ko faciliter mutu ayeba bandi akotia na pota ezana mpona nini to ekozala ndenge nini na lobi bongo mpona nini so tosali ba analyse bien tolobaka yango insécurité ya este so na beti ba machine c'est depuis après arrivé ya bandeko na biso ya FDL na tango ya libération ya république na troisième république tango musée le père ayaki ezalaki ya des contrats ezalaki signé entre musée le père na bandeko na biso ya barami wana tomonaki ba Rwanda Ouganda ainsi de suite na ci kolanda dernièrement tant tomonaki mwana mboka président de la république Meshanton tango asalaki akendaki visite kotala ndeko na biso Kagame kuna Kongo eza pona ba congolais muto akoya pona oti libanda na mboka epona ko investir na kati ya Kongo pona intérêt ne pe ko zape mais mingi na pona ba congolais kasi bandeko na biso mai basaki musala na bango président kendaki négociation zo salama pona mambota l'insécurité Rwanda Angola Uganda des pays oza ba frontalier na mboka na biso il faut mutu na mutu ayeba ko pese matoi na ba Soudan a été peut-être rebelle na yo baza tout à proximité à République démocratique du Congo. Biso ça biso pas mingi à tout moment to lo bagaka est. Mu colonie to refana peto ba mamusu etali mboka na biso. Toko ko revenir kana mombetali est te. Musale sama ki bande kwa même basaki musala na bango pe balobi ba ko continuer ko sala yango kasi ya pas ezaki po musale salami kasi moi kolekisa lisusu ndelo ekomaki entre bango ezaki par rapport ya nini ndenge ba déclaration tozwaki na ba source financement ezalaki muki basaki musala peut-être ba ezalaki ba soki basalaki muki soki basalaki na kati yote soki basalaki muki est-ce qu'il faut côté la ba imboko baza ba ndekolo pour ko violer ko yiba mais il faut ko tinda mokanda et pas moto apesaki bino ndingisa ko bunda bindo ba ko simba ba imboko yango na lobi mama Ange musala eza ko salama pe ba o basalaki ba acte wana ba kozala sanctionner parce que musala salama ki pona ko traquer bazaki comme ba rebelle bazo ko tungisa ba imboka na kati ya est mais kasi ceux qui dérapage de salama ki ba déjà wa dans kati ya mai ba ko sala musala ko dénoncer na bandeko nyonso tu basaki dérapage wana to bien ngeza kana yango mingo mono pesi mwana so pas mai awa mais mwana alekisi na ndele mususu a comité na kokota na et pas ba voisin au moni ko sa m'appelle ezape moi mutu ya pena mingi te pona biso kasi tozo senga na bandeko nyonso surtout na betaka CT to mona ki na tolandi na CPI awa mwana mboka bakangaki kuna na kati ya CPI boso tanga tangaki bakomba bandeko mususu ozomona te quelque part ezali insécurité o ezala kati ya mboka na biso ezaka kala ba imboka kaka bana kati ko dige mo ngani bazo ko semer yango eza malamu te yango tozobeta sete tobili kamba est oyo président de la République alobaki yango nga na landaki to sala ki ba analyse alobaki yango après ceux qui ba élire comme président a sala base na ye na kati ya est. Et c'est qu'il peut respecter baba malobane alobaki ko zape malamu mingi parce que ce président de la République a fandi mpanzi kuna to remonda ke ba insécurité mamutuno ce ko sani ko diminuer ke à tout moment to le la est à tout moment to le la est ba on ne surtout basé inclus ba autorité ne surtout ya mboka même au sein de l'armée il faut pas dénoncer bango ceux qui bakangio même si ozaki nani ozala nani il faut ba la sanctionner c'est ça mboka évoluer bongo ki à tout moment ceux qui mwana mboka président de la République aza ba calendrier na ye azo ba agenda na ye pona ko tel mambote développement mboka to revenir à tout moment est ça malamu minité mwana mboka to lobeli makambo ya este pamba te biso nyonso to yebi to lelaka mingi to lobaka mingi mambi matali penza na este bato ba kokufa bato ba kolela bazo violeta musu ba kosangisa mwana na papa basangana pasi nini okoyoka wana pasi nini na ngo ana lokwa tata mokambi kola lobaki te kotia kimia tozozela kaka tia kimia na este parce que este wana eza ndambo ya Congo na biso et donc eza lokwa partie ya nzoto na biso ndambo kuna soki lisape kobela nzoto mbeko zala kaka pasi na ngo na bandeko na biso ya mai bozala pe na bolingo wana soki bosala ki ba makambo na bino ezaki na kati na bino ba mapinga il faut bosila na ndenge na bino bokotsa na kati ya population te ko violer ko iba ezeloko moko penza ya bien te pamba te kala ndenge toyokaka ndenge toyebi pe insécurité est et utaki na Kabila le père
Kabila mwana pas sala qui continuité n'est pas yo créer M23 na yende ko sala susu makambo belé nengwana lokola to sengi moto nyonso o aza mapinga azongi bena azongi na molongo o aza population azongi bena molongo ese ona petika la kimia bato ese ona pe ba mona ete basaka pe bato ba vivaka pe ese ça biso pasi to lelaka non mais meto ki pe sengo ba rondo ba boma biso tamula ba kufi pe bele eza ko la limbisa pa mate ba sepela kana liwa moto te mais pasi nde sa libiso pasi pa mate ba ko violer biso ko sangisa biso papa na mwana yaya na leki esala kanini ezo sala biso pasi toki na makoki okoma kuna te me makoki ezaka ya koloba na bayo bazali kolo ya ese wana bosala pe musala na ndenge singeli boko tape biloko na bino te lokola ese koma cop na bino bokende bo profiter to lingelo ko wana te soki to moni bongo to kobelela kana tata mokambekolo kwa ya lobaki kotia kimia na kati ya ese biso pe to kolandela kama maloba oya lobaki pamba te maloba ndeko kina sete to to kota na likambo ndeko tambwe mwamba ndeko tambwe mama zala ba sanction na ma niveau international ndeko tambo mamba konganza maba pesa ye ebonga ya Sénat eloko monene bongo ba pesi ye azana makambo libanda wana pona kotia biso na kati ya makambo to kosala na biso nini pamba te bato mingi ba kongole belé ba imboka mingi balobi ndeko tambo mwamba aza penza na nguya wana te pamba te aza deja ya kolema na libanda basi balembisi azana mikano ekangi ye libanda akosana ndingisa moko te ya kamba lingomba monene wana nengwana mwana mboka ko bakisa nini na likambo itali ndeko tambwe mwamba pe ba imposer na ndeko Kabila azala ka wana po yaza mutune abako mama na politique otolobaka politique ezali base ya intérêt les intérêts au le tozo mona bandeko na biso basala ki coalition na bango le tozo mwana mboka azala na baksela ope mwa maloba tango bozolo bakake biso nyonso toyebi ke politique est biso nyonso tokotika bongo pamba te mboka eza ya Kabila ya tambwe mama mboka ezali ya Kabila te Kabila azali citoyen congolais lokola yo lokola ngai lokola pe bandeko nyonso tu bazolanda biso bien sûr azalaki na tête ya institution ya mboka azali citoyen congolais nyonso to azo ko jouer na ba droit na ba devoir nyonso tout tant que congolais nyonso to ajusaka na ba droit na ba devoir kasi na likambo tali pona ndeko na biso Alexis Tambwe Mwamba nga nazozonga mingi ndana baka mboka oyo eza pona ba congolais nyonso tu soki ba politiciens ya Congo baza pona ba intérêt machiavélique na bango biso pe to kolemba te pona koloba yango à tout moment kino ba intérêt oyo eza pona batu nyonso tu te or na politique bien sûr zoluka ba intérêt na yo kasi il faut osoja ka pe pona bandeko etali to population pona biso nyonso il faut mingi tango yo kolobela na komba population mwana mboko ko koloba te ke il faut donc yo ko kende kana ebonga na pona yo za na posa wana ezali obligation tant que monique ozo sala politique yo ka bolanda ka peuple azali na simana parce que yo oza représenter un peuple kasi oza représenter mais la simana ya toute une nation oyo eza baza kozela rendu même malamu epa na yo na lobi bongo le pourquoi bandeko na biso na kati ya coalition ya FCC toyebi yango lelo to moni na étape pilote tozo komela tozo kende na bango ti lelo ne tozo ezo ko évoluer ba objectivité na bango ezaki nini soki lelo monsieur Kabila a désigné monsieur papa nani ndeko Alexis Tambwe Mwamba na tête institution ils oublient que non na niveau international azana ba sanction te abosani te ayebelo kwa kosala ayebelo kwa kosala kasi yango na lobi te eza peut-être négligence mboka etambolaka na négociation internationale na era Kabila négligence ezakate ezakande azana moi eloko moko bato na koki koloba eloko kobenda te mais mingi position tant na bikasi base des intérêts mboka etambolaka na ba négociation diplomatique to moi bande kwa libanda bien si ba mboka pe baza libanda ba komela libanda ba kopi ko yapona ko sala investissement na kati ya mboka na bango kasi ba mosolo ba ko wala ngopi ko zala muke mais mingi to monaka oto bengaka lelo ba multinational bazali ba utaka pe mingi na mboka libanda to monaka ba financaka mambe belé c'est la diplomatie kasi na likambo etali bandeko na biso ya FCC yango naza ko revenir na kati ya bandeko na biso pe ya coalition ya cash lelo tozoloba yango c'est cash azali na tête ya institution ya République démocratique ya mboka na biso tango basaki coalition na bango na FCC avant que FCC a imposé na bandeko na biso to na président de la République monsieur Alexis Tambwe Mwamba pendant kaza ba sanction internationale il faut président de la République à l'informer na yango pe ba yebi yango mambutu ndenge ko salama kasi soki bandeko na biso FCC to monsieur Kabila zo ko imposer kaka na mwana mboka likambo etali papa monsieur Alexis Tambwe Mwamba to kosuka na yango boni
il faut to meka ko revoir sur politique interne ya mboka na biso na likambo etali pour na développement pour na ba négociation ya mboka na biso kasi ekosala pasi soki bazo ko imposer kaka pendant kaza ba sanction internationale ekosala malamu te il faut bande ko na biso ya FCC baluka solution plus vite rapide parce que totali gouvernement bande bima banda premier ministre abima to kosuka tozaka ka ko baluka nazoka nungu pamba te biso totambola rabina nungu ba rimer donc totamboki ça c'est tambola rabina nungu mais soko lande pe marape ekomi ya solo balobi ete tata mokambekolo alobi azosala 100 jours ya social mwana mboka tango acha déjà 100 jours ya social c'est que gouvernement lelo te pour na likambo etali 100 jours ya social ya président de la République ezaki juste ba stratégie eza ba stratégie to peut-être ba façon ya kolobela likambo 100 jours kasi na calendrier président de la République 100 jours e kontaraté e kontarande mobu ya 5 ans oyo azana yango na ba institution ya mboka. Pour ce que le 100 jours, après 100 jours, c'est que les cas sur la étape pour à 100 jours, mais il y a juste une stratégique où ils ont katia pour na kosala de manière que le la peuple a collé la mingi, peuple a souffrir mingi à tout moment, qu'on élargit directement la stratégie to ba besoin ya peuple et qu'on soit biso vraiment temps au mingi. Il faut tous aller en clair to le ba en clair. Dans une année qu'on aller en pas si mingi na moi la mboka fiti c'est qu'il pour na asala programme ya 100 jours Italie social plutôt ya bandeko ya peuple congolais kasi eza ba point stratégique oyo baza ko créer toujours na kati pona koluka likambo Italie social ya bandeko lelo tozo mona yango mingi komi dérangement mingi ngana benga ka yango dérangement bandeko na biso baza libanda ya mboka à tout moment peuple ko benga ya biso koto finalement pendant que bandeko ba na kati ya mboka babima libanda bazaki pe na ba idée na ba vision na bango mususu pe lobi ba ko investir na mboka kasi à tout moment ko bimisa pona bandeko zo sala bien te yango il faut diplomatie ya mboka na biso diplomatie interne ya Congo. Il faut tout meka ko revoir yango la façon de voir des choses et à la teka kalika position na habité wana ba ko zonga na président de la République ndingi sana akene ko négocier les sous pour na ndeko Alexis Tambo Malibanda ya mboka to ezani eza malamu te il faut bande ko na biso FCC ba meka ko revoir na nu idée na bango soki coalition entre FCC na cash mboka ekotambola te pona penser na bango ndenge bango baza ko raisonner ko memela mboka tonne peut-être ba dirija kambanda kuna bango ba dirije pe mboka au Congo na ndenge wana to hotel to beta yango c'était mikolonio surtout ba ko luka solution mingi pona yango mwana mboka to beta to meka koleka pe moi kotia pe moi mungwa balobande ko balelaki mingi balobi ete biloko ya so mouton ba bien 7 moutons et indi et tungisi kisasa balobi ete et embouteillage eleki makasi musala na kati sani mite bazuka batol bakangi ba visite ya chef de l'état na ba chanter nyonso ya Kinshasa ya baso mouton wana ezaki na tina nini pe to moni après visite wana misala mando bando salama bango balobaki ba matériel ezate mbongo ezate chef de l'état leki kaka mbala moko misala e bando salama na comprendre ngote de kinga flou est-ce que vous en eloko iko ebisa ba imboka likambo etali ya membre Kinshasa pe na ba province mususu pe ko sala mandenge projet ezali kasi ya ko loba mingi ya passe ezaki nini tozo ko revenir toujours na kati ya bandeko batu ko tike bonga basela ki biso mingi politique ya bureau ya ko pesa mbongo mosolo ya lete bimi pe sala mosala bandeko bango ba pesi mbongo bango ya tikali na bureau na ya fandi na climatiseur aza komela azu téléphone aye kokota ba WhatsApp na ba réseaux sociaux ko sala ba mambo etali privé aye moko ils oublient que non ceux qui financent bimaki ya mboka ezaki pona ba terrain ya peuple le tomoni lelo oui toza clair ko loba yango ko tozo mona yango sala bongo 20 fois combien de fois yo to lobi bongo avenir ya kimonja yolo soko utinde koto ya Victor kokota wana tala moi tronçon na muke na sabino soko beti machine ya financement ya Njela ne bimina Njela o esala milelo eza regrettable pour la mboka na biso na likambo lobi likambo etali ba mabaso de mouton oui idée eza bien eza vraiment moi na félicita ki yango parce que quand il y a des choses où ezo ça même malamu il faut ko beta moi c'était na yango mingi eza ba manière o eza ça pour ko éviter mo ba embouteillage kasi o eza de plus on a zo bela mingi eza likambo ya ko créer nde ba voie mususu o yeko ko faciliter ba so de mouton pe ça nini et exister pour émona na pe que non ezo ça mandenge malamu bo création de moutons na ko pe exemple peut-être ce qu'on a na victoire pour comme ndeti ata rond point ngaba
soko koti na kati wana ya commune des intervalle na kati za commune ya Makala tomoni pe mwa muke na koza mwana mwa muke na kati ya bandeko ya Bumbu na mwa muke na ndanga na kati ya Ngaba soko tali na kati wana eza na banzela oyo ekoki ko faciliter mutu na moins de 10 minutes à se retrouver de rond-point Ngaba de victoire à rond-point Ngaba kasi na bisayo du fait que Nzela ezaka ka moko avenue université il y a même pas moko ça plus de 2 heures du temps pour longa victoire choko ma rond-point Ngaba il faut ko créer des babiloko musu ko créer ba voie mususu kokota commune ba Makala wana ba commune za nzinga ko créer banzela musu na bakati ne ko faciliter ba so de mutono président de la République a chaki na kati ya 100 jours ne peut ça et mona na kitoko za malamu il faut ko créer ba biloko mususu ko musu ko faciliter ba so de mutono exister ko kitana ye na isika o ba ko sa musala ko kitata na ko kitala mokonda e banda ko la kisani pamba te bandeko balobaki bakangi kaka pamba ba imbo ba ko lela embouteillage moi ko lekeza te me bakangi ka ba chet batoli ya pamba eloko na kati zate mais tata mokambe ko la ki atalili so azongi boy akenda ko tikela ba matériel opo azaka na cortège mais ndenge boni musale bandi salama bango balobaki biloko bisale les ala kité mama na lobaki awa politique ya bureau il faut totika yango na sepela ki mingi na mona ki descente ya président de la République na ba site wana nyo surtout babandaki kozela politique ya kala ya bosali ya kala azumo solo afandisi yango na ndaku na ye bana na ye bazoza mbongo bazo ko salela yango pendant que ba o baza na intérêt nango bazo ko profiter na yango te na sens lelo soki mo konjambo kabimi abimaki na bureau na ye azali mutu oya wuti na kati ya souffrance na sens wana koki kolobela na sens que ayebi ba besoin ya peuple yango nde ba konji toza na bango ya besoin ba konji ya terrain bakonzi ya bureau te bakonzi ya terrain oyo bakozala apesi musala apesi ndingisa autorisation basala eloko ye moko pe alongwe na kati ya bureau na ye atiki pe climatiseur aye pene na kati ya moya kotala ndenge musala nezosalama ndenge wana nde mboka kodevelope po mboka na biso ezalaka kaka so financement bimi batie libaya basali mwa bazwi mwa Kongo basali mwa eloko ya moke esili lobi nango musala wana ekosalama lisusu te na beta kitu na komina makato mona ki yango direction akati wana bande ko sa menace no lelo banda batimola mabulu basala su selo roté batika bongo lelo so soki mbule beti na su komina na ebite soki eko exister soki exister lisusu te yango nazo senga na komina makala yango nazo senga politique wana au président de la République azo ko adopter c'est ça la vraie politique la politique ya terrain il faut ko yeba bayela ko message te que non au moins qui to sala ki photo bazu so ki babimisi na internet bayela ngonda musa non il faut to ça la politique ya terrain yango ne ko ça pour développer mboka na biso c'est ça na zo ko boka ba fleur vraiment mingi na président de la République mais son excellence président Antoine Félix Tshisekedi à ça la politique wana ekozala malamu mingi na place que peuple alela mingi na kombo na ye so papa Kiv Sanganazi papa lobaki le peuple d'abord mona mboka to komi na biso na suka maloba na suka pona kopesa na bandeko ba kolanda yo maloba ya suka vraiment mingi to loba te pona to kokuta na lisusu pona likambuza kotungisa biso mingi ndenge lelo to koma atako ba ko bengaka biso à tout moment au moni mo to ko bangelo ko moko te tokoloba pour l'intérêt ya peuple tant au peuple aza komona souffrance il faut biso to sanito loba pour na peuple na kosenga kaka na président de la République lelo aza na tête ya institution politique wa adopter politique ya bureau et koza malamu mingi te asa la politique ya terrain ndeko ekosala ke lobby peuple a se retrouver et koza malamu mingi ataka ko pesa misala bato ba koza misala il faut pe basa nini basa pe musala ndenge tata mokambi ko la za ko pesa bango musala po soki bango ba ko sa musala te to ko revenir ka toujours na kozonga ka na kati ya ba désordre ezo sala ma mingi na kati ya mboko za malamu te bande ko ndo surtout baza inclus na kati kambe tele sécurité république nazo beta c'était il faut mutu na mutu ameka kozwa solution ya makambo etali intérêt personnel na ye mboka ko tambola l'intérêt personnel te me ko tambola pour l'intérêt ba peuple nyo surtout ngana zaka ka wana pona ba kosala musalo ndenge bino bozo senga to sala to koloba pe pona koloba pona ndenge bino pe bozo senga kaka to loba ona ko bakisa mwa muke yango wana to komi na suka to pesi matondo mingi na ndeko waye ko yandola mituna na biso pe to pesi ndeko Blaise Meya ezala mbala suka te yaka papa te ba imboka na poso ko yoka ka mingi na réalisateur ala ki ba réalisateur nyonso ya ba chaîne internet YouTube en tout cas Aimé Kasaka yo pendo ali kolo makasi to pesi susu matondo mingi na mozalisi ya chaîne maman Chantal Ayao na papa Oze ne mutasali ete biloko aboye boyo ka bomona kolila bato nyonso boye iza
pesa bango matondo pamba te baza posa kaka kongo ebunga baza na posa kongo ezwa mwa changement na yango wana na changement na biso pe tokolinga totia toza na biso na makoki te me maloba na biso pe ezaka lokola monduki na bomesano topesi bino susu matondo tokutani mbala nsima. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC1 Television. Le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC1 Television. ABC1 Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC1 Television. Les leaders en actualité, c'est ABC1 Television.